Baninga tango kokie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Cointi coin motote o tolobe la vie. Kuna balobi nini. Kuna balobi nini. Ah balobi nini. Veut dire tolobe la vie. Papi gene. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Boyoki tolobe la vie. Chimata Ngoya. Veut dire tolobe la vie.
Papi Gene. Papi Gene tolobe la vie.
veut dire tolobe la vie. Papi Gene. Papi Gene tolobe la vie. Merci Naebi Kebosa et belé partout pour na kolanda émission obo mesana kolanda toujours et code parcours et le carabon na tolobe la vie mbote na bino bisika wapi et pai bozali to saki bongo descente awa na église Mbandantilulu et place bomoni ba événement ya makasi bomoni belema o ya makasi o to sali nulle part ailleurs do le kaka na site na biso awa tozana papa awa to kota na biso mozindo te to kota mozindo mukolo to ko ya vraiment l'essentiel ezaki lelo to sali la bino to la samino non belema comment est-ce que église Mbandantilulu et salaka kilt na bango ya to profita ki to sola na papa muke pour que atali sa biso vraiment na moi mozindo mbote papa journaliste bana mokimba bazomona yo to ebite oki ko se présenter kombo pasenga na ebi me batonyo sote ba ebi na to ko se présenter kombo na ngai papa Sanda Mfumu Londianzila Mianzi Medikanda Martin siko to ebite église Mbandantilulu me kana ko tozonga na mwasi mamuke Mbandantilulu banda ndengeni bon Mbandantilulu e bandaki a partir yemoko nzambe na biso Mfumu Kimbangu ne alakisa kibiso. Donc eloko nini oyo te sengi to sala po to panza sango malamu ya évangile oya memela kibiso prophète Kimbangu a memela kibiso po to te ya mokino po to biki sape bato donc yango nande ayibisa kibiso ke Mbandantilulu to la terre promise to mabele ya elaka yango nde oyo zali parfois so ba lobi ke mabele ya elaka terre promise nde ya ka partir ya yemoko elaka oyo mulimo mo centre kitake pa Mfumu Kimbangu na kolandisa makana maloba yemoko Yesu Mesia alba ete na kotinde la bino musungi mulimo mo centre oya ko ya kati na bino nde mokolango le 6 avril 1921 nde mulimo mo centre nde musungi kitake pa Mfumu Kimbangu alors yepe Mfumu Kimbangu ayepe à travers na ndoto to na ba vision et pas na ye mosala na ye Sanda Mfumu nde aye kotalisa nga pa le bikino il faut aussi ma mosala nanga ote ya bato obiki sape bato yango na nzambe amemaki nga bisike bele banda na partie na commune ya Kisenso à partir ya Kisenso paroisse ezali kuna na longwe kuna pe kotika bande ko mususu kuna koya ko évoluer wapi na kitambo koleka bisika pe ebele na lekaki pe koya ko koma siko siège sika na vanili na kati na Sangamamba esika wapi Mbandantilulu to la terre promise paroisse oezbandi. Siko par là au communiquer ko expliquer batuna suite aussi les différences entre église de réveil na o différence eza wapi bon différence ezali pambate bango balandaka idéologie ya Mfumu Kimbangu te mais biso tozali basé na oyo Mfumu Kimbangu alobaki oya tikela ki biso tanga na mulimo mo centre na lobi yango oya kitaki le 6 avril 1921 à partir de là des différences eza na biso na bato ya réveil pour nankita mulimo mo centre or o biso salelaka yango biso bango basalelaka te tozoteli loba ya nzambe loba moko na kati na bible mais donc likabo oya mulimo mosa mosantu oya kitaki le 6 avril 1921 kaka Mfumu Kimbangu mutasalelaki yango bongo atikaki yango na kati na bana na ye bana ne bazana nde biso bana bangunza biso ne batozo sala siko musala yango po musala mulimo za nini kosali kobikisa bato kolobela bato oyo ezali mabomba mikati na bango pe kolongola maladi ndenge ye moko Yesu alobaki tenga na kotindela bino mulimo santo akosunga bino akosalisa bino kolongola nyonso ezali pasi kati na bino alo mulimo santo yona yaki nde balobike Mfumu Kimbangu yende prophète oyo akitelaki mulimo mo centre lelo eza nde biso ya kende akufa mais biso nde tozali sikoyo en live to na miso tozali komona na boye biso nde ba prophète ya sika oyo balobi ke bana ba prophète yango différence ndenge otuni na réveil na biso différence ezali oyo biso tozalaka si yo omoni awa ndenge omoni spectacle nyonso eleki nakasi bango yango basalelaka te bango so balobi ke koloba kosakola bango zomona mabe koniakisa bato na mai bango amonaka ngo mabe mais lelo na komo mona ba réveil pe mzo komo pe koniasa pe na mai mais na yebite besoin na lokolo ngo kaka on na koloba na yebite sina rappeler muke parce que na yebi na église moko église de réveil ba mekaka un peu ko kozana ba doute net to koloba net mo ba crête na église ya oyo ya milimo mais ngamo na yebite so bosa insina ya na kuta pasteur moko église de réveil ay ko zo renfort et pas wana penze zali pe bongo po bango omoni moto oyo ya balobi ke moto oyo ya lokumu lokola to mokonza mboka bafingela na miso na yete bafingela ke musika ndenge pe bango bafingela biso na biso boyete na nkuku bayaka na bango ndenge zaki Nikodem akendeke pa Yesu ndenge pe zali pe bango ba Nikodem azaki nganga nzambe ba comprendre que tene oyo eza pa ya Yesu eleki ya mutu ya
ne molimo mosantu eza kati na mutu aza na nguya esenga na kende na monike soki na ye na polele nyoso bato église nanga bato balandaka nga bato bandimelaka nga bakokoya na bondimi tika na kende na molili yango mona bango bayaka na cash bamusubi bayaka te papa koyebisa te bombanga salanga menga na bime esa nzela nzambe yo poto sala nzambe moto na moto azana likabona ngana kritikaka réveillé bato sala nzambe biso pe to sala nzambe moto na moto na likabona ye bango ndenge bazuila ki biso pe to zuile pe na ndenge ya biso po ye moko bible alobi on nakati mokanda na Ephésiens chapitre 4 ke ye ayaki na makabo akaboli moto na moto chacun na moto na lolenge na ye na mesure na ye alonga na critiquer muninga po nini na koboya muninga po nini na koboya ete yesu alobaki te oyo azali pour bino aza contre bino te alors bango baza bandeko na biso bango nde bato bamonaka biso ke benemi lokola bato moko toyebi nzambe te tosalaka bikeko tosalaka bakisi toya bato bafetiche non toya bato bafetiche te fetiche mosika mpo kimbango asalaki fetiche te kimbango asalaki molimo mosantu sikonela tuna papa namoni tozomona bato ya baka ya ndenge na ndenge awa na église malgré eza église tomoni so bato ya baka toyebi te nyonso bozosala hôpital ya Saint-Esprit ou comment donc ndenge ye moko mfumu kimbango asalisaka bato depuis le 6 avril 1921 kolandisama na maloba ye moko yesu alobaki na kotindela bino molimo mosa yenda akosalisa bino mais pourquoi pas so bato malade molimo mosa asalisa bango te akosalisa ka nyonso mbasu o hernie o malade nakolobake malade ne pona yebisaka bato so mona so yeba lobi papa yo salisaka malade nini yo batuna ngam tuna wana osasa malade ngal est-ce que nganga pour répondre à ça maladie boye tel boye yesu alobaki na biso aller guérir les malades et na yebi que maladie nyos pourtant yesu alobaki aller guérir les malades atanga comme maladie moko songolo pagarate alobaki aller guérir les malades alors tout court que maladie nyos soko yeno pas yesu akobika ndingo munu wana bato ambaso bazalea bato malade belé o liboma o mutu passe o akweyaka o asala kabo ya mona kabo ete ezala mwasi o ko botane passe abotaka yaka na ye akobika na kombo ya Yesu. En tout cas tokomi koke na suka parce que les alais karato kondola mwa moke to luka jour to ya vraiment pour que tout ça la émission ya monene vraiment na ebité sikoyo message ne ko pesa na bandeko o baza partout dans le monde celui ba ko zonde ni soit par moyen de téléphone bon moyen de téléphone la ngai ezali nana kompena ba biloko msusu wana te oyo balobi ke internet siko wapi ba benga kaka biso loko la ngai téléphone na ngai numéro na ngai Africell 090 15 32 7 6 6 090 15 32 766 wana nde soko mutabenga kozwanga siko message ni ko yebisa bango ba o baza musika net sina ko tanga kombo mon président Papi Gane waza na Paris batumsusu mwa doute kozala ba mona rabo mais peut-être batumsusu ba nde baloba batula mpaka ba mona peleve na ba santu to mape nete siko message ni ko pesa bango vraiment o ezabra donc message na ko pesa bango kako yo kimbango atikaki hein alobi ya liboso biso bana Congo biso peuple congolais africain monde entier et loko liboso to batalana mibeko to simba bolingo pona kata monde so to simba bolingo en tout cas parce que vous allez suspensate so to batile pe mbeko na nzambe alors kimie ko pesemela biso so ki pe to sali musala na eto moni sango alors mokile ko avancer et ko liboso vraiment premier message nani o ya kimfumu kimbango emukatika ka longa na ko bagisa boyeke do mutunyo so na kata na monde eloko liboso to yeba nzambe pe moto na moto ayeba bokoko na ye surtout ça tango tozotala ngo na kati na Matthieu chapitre 1 que généalogie ya Jésus-Christ bokoko ya Yesu do bayebaki bakundolaki bokoko ya Yesu banda na Abraham tiki na suka bobiso pourquoi pas to ba pe bokoko na biso te soto bano sambela nzambe to lobiki to sambela nzambe bokoko eza idolâtrie te pourquoi to lobaka nzambe ya Jacob nzambe ya Abraham soto lobi nzambe ya kimbango mabeza wapi yango na lobiki biso nyoso tozana sima mfumu kimbango surtout africain nana mona te ke mundele aye abanduko adore awa o ya biso awa me biso to tondani belelo ya bango yango to lobaki ke keba racisme za kaka tilelo oyo na bonzambe ezali bayela ki biso banzambe na bango pote ba domino ya biso me biso to lobaki te ngunza na va to kotika la sima te biso bana bangunza to kotika la bangunza message na ngai on a transmettre bango so bayana sima mfumu kimbango
Ok, merci Nabi Kebozaki et belé partout dans le monde pour notre la émission ou éco du parcours. Merci toujours na Tolobe la vie, Papi Gen mon président, Maman Kongo Erga, Papa Sana sima caméra ou asimbi bilili mikolo yo. Ngana bino to kutani mbala sima soki mokonza zong tende kara na lobaka. Vous comprendre. Amen. Tolobe la vie. Tu m'entends?